Tous sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur, Oncle P. Nokwabana, Papa Kulutabana, Koko Yabana Pelisusu. Donc voilà, la chaîne Nabiso ya Eyokani TV avec votre humble serviteur, Oncle P. Nabiso, vous s'abonner, vous kota, vous partager. Vous balobi, toujours même ma couleur, morobo et donc, et ça l'a noté à la découverte. Toko kita terrain. Tokoluka ba mama ba pondu, tokoluka ba mama ba mapa, tokoluka ba mama ba malewa, tokoluka donc oboyoka ba pulu na banani poto ye bale pourquoi basala ba makambo wana est-ce que basala kango consciemment peut-être osala likambo to et ala ne loko moko leka to ezala ndenge nini musala nanga oncle P votre humble serviteur yango wana na kita sur terrain to suka ka na kin ate tina ba province moi votre humble serviteur Narokita pour namika solo la tina ba province donc voilà nazan le lona jeune moro awa poussa na moi liboso awa to solo la na ebino mo bozo monae arobeta le solo et vous allez comprendre le pourquoi maramou ebele zo salma quand na lobaka ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens, on ne connaît pas des mains. Donc voilà votre humble serviteur Oncle P, Eyokani TV, hein, Eyokani MK, Eyokani TV. Abonnez-vous massivement. Tellement liboso boye, Vanda Kaboye. Ok, check it, pardon. Plus, ok, Vanda. Comment on a merdi. Tchaboui. Comment on Merdi. Merdi, merdi à un âge. Merdi. Merdi à 12 ans. Vous avez 12 ans. Merdi à mon commune. Ngai ingabwa. Kingabwa côté ni. Exam. Point chaud. Merdi côté nini? Exam point chaud. Ok. Donc merdi otangaka? Ngai. Nanga tangate. Bando bota mata maternelle otangate. Natanga deuxième papa iswa okufa. Tosika na mama. Mama kuna tovanda naye. Malade beta e. Natalia mama biso malade beta e kanga na bima. Na kenda luka na alia na baleki na ngai. Yeno za mwa liboso? OK, babota no combien non? C'est la babota. Babota isora 3. Combien de filles, combien de garçons? Babota biso lo 3 ba mi. Chara mikobo. 3 ba mi bal. Ngande mkolo na bango. OK, loba. Wa tango so mama tango babeta mama biso malade. Kanga mnanda bimage luga tole baleki na ngamwela bala somba talite awe ko kaleki na ngai na sombi na memelie natali ezala ngomo to vana na moi to beta nde chibale kande bana basaka na pale so saka na poe ati ndiki ngai na kwai ndete da nde to beta bale ati linga lokolo na kwai ko tamabanga abukani loboko. OK. Chance loboko nanga force yango ngapela Natalia ngabuka loboko na koka boete na logo tilibanga na bambie era zoki na ubambi nani wana zanga ko kamaradi nanga Josue ubambi azoki azoki ya mama na pota eleki kuna shaki ngazaki na moti lelo yango na kimanda kukapo na bongo kimanda ku bae bisangai mama bisa kufi baleki nanga babi kota ndeko na biso amicha baleki nanga bae kota ndeko bale na biso mama bisa kufi batika nani so yo batika la nani ozaya tu es censé de prendre le relais François Yokara kango pena mo bien te ka bon hein bon naloba lingala ozaya ozali neti likonzi yo ndo il faut diriger baleki siko baleki na baza wapi yo yaya fazer baleki baza côté baleki baza yo yebi na yebi babi kotola ndeko na ngai kenda potala bango na kenda na mona bango bo vanda na bango tiponi ovanda na bango tiponi kuna babi biso zika charge ya bano mibale yo luka charge yo moko debu ya olia kanga tali bongo na kokate na bimi na nga via libanda na victoire na ina gutana ba masa to tamba na bango mwelo ka lia to kapoli to le mwanda sindele mo na ngandele lo na komi yebisanga pourquoi ye andima charge ya deleki na wana aboya ya yo quelque part on se reproche à Nelo comment au sala mabe ou bien aux un caractère mabe aux impoli ou bien nengeni bête la bisonna tout comprendre un peu bango balinganga papa caméraman poussa faut pas me prendre de loin. OK là c'est bon OK bango balinganga te na mambo nga sala
ngazala soki na ndako nakenda mwa saki na nga ya bandi vert natyena mokongo te saki mwa bandi vert nalitema mapapa ya plastique mpona bakuna bapeza mapapa nalitema mapapa nake eseko etondi mwa saki mwa saki plein nake na usine na pese ya kilo boye bakatelinga mbongo bapesinga siko bango balingi te nga sa bongo nasi bango so nasali bongo te nakozwa kolia epai ya nani bango mpe bapesa biloko kolia te donc avant tokota na profondeur ya masolo na biso parce que oza na oncle p donc voilà babone tout ya oncle p message nini oza nango olancé na baautorité oyo olingaka toza na premier garant na biso papa na biso le président Fachi mama Denis mama Olive Lembe dirigeant baza ebele oyo linga o lancer message na fungolela yo porte na tinda vraiment liboso na yo osola na yo olingo lancer message pana ngana la message pas oza biso mboka Fachi alukela place là mon réalisateur moi naza pour ça à lancer message et pas papa et pas les premiers citoyens de la ville notre garant oyo biso nde to chaki wana azala pour a diriger biso tozala bien bon ezaka biso so tozala bien te mais malembe makambo bien ekozalema moi naza message ya kolancer pas le président Fachi fungolela nga na porte bien mais bagarde bolongo na pembeni na meka okota na sola na papa moi naza ya ye donc bino bagarde bo votera te boza pembeni biso ne to votaki moi na sola na papa pesa message ngaza posa président Fachi mboka biso alukela place na vanda na balek na ngai na posa baleki na balongwa kuna nga pe na place so vanda na bango oyo amona ndosunga biso nzambe apambola ye boza posa président zongiso classe te azongisanga classe na adela moto atangisanga te ozolingo otanga po ani via libanda eza nango olingi classe po ani olingi classe po ani classe eza bien na via mutu eza bien na ndeni nga amona yango mabe eza bien na ndeni eza bien po ani ekosungo ndeti mutu musako oyelo lettre oyebi na otanga te orate ya misu mbongo ya muselo ya bia bangi bapeso oyebi na otanga no lettre na te orate yango otanga na vie ya bien eza bien oza sûr ok voilà pour ça na liboso ozozongazonga nsima tro yebisa biso vie na oyo ya libanda ndenge ozala vie na libanda yo mpo simba déjà lichette ngai toloba vérité nga nasimba lichette te osalaka nini nabunda kuluna nazokisa mutu elonga asala beta déjà beta tiko lisolo ezalaka ndenge nini mpo okoma kuluna mpo simba okende kozokisa mutu nani aya kobenda otoke bitumba moko boye telle place nani ayaka bamasaka babi te eza ndeti biso ozala bana victoire na bana nini bademo teti bana zikida so atoya bana na bademo teti bango na bana zida boya toye tozobunda bango wana tozobunda bango mwango na bango azalaki kidiba ngala natemaki na nsima mire azalaki kidiba natema na nsima mire na batami aleka boye na bisi gilete kia 3 pota na mukongo nasiki ye osali nini nakati nazokisa ye 3 pota na mukongo olobi 3 pota na mukongo d'après osalaki bien te nga monaki nasala ya mabe yango natika nga via kuluna nakoma nango asenga na nzela soki nasengi ntakabeli nga mwa 500 asombi mwa lipa mwa mai nalie na meli banda bazokisanga pota oyo aliso natika mabe nakoma nango asenga bazokisa oponi oyo bazokisanga nga azala na sapongi yakavuma pembeni luba nga azala na sapongi bayela nga ebele bazinga nga bango nyonso si balamusi nga ule oka moninga na nga moto azolamusanga me natabwe bana zikida nakima pe wapi mbata likofi nakima bedia baturenga nalela nasebi na nini natabwe eka naisa bango nasebi no nata gilete awa Gillette na moko musu atubanga mulangi na genou yango na nyonso wana en tant que être humain ovanda idée na ezani ngai
nga ide langa eza ngaka balukela apesa bien afandaka baleki nanga baposa baleki na ngai zela non avant tokotana masolo balukela place bien mpe so opesa ye message wana avant ochange vie obanda osenga yo mpe obanda okata bamama basaki koyiba bango baplante ngaiba te ngana ndayiba bilo ya mituka babilo neti ni betela biso na liso boyiba yango na ndenge nini baretro tiaka mikove mabo obetela ba ist lat yanga oyiba yango neni betela biso no ndeti mikro ezalaka boye ndeti lat ezala na nsima mutuka o basimba mpo bafongola kofre ezala yango soki oye basimba yango na nini bikoto basimba wana ndeti osimbi yango boye bikoto ezala ndeti kotoka bafongolela kofre obendi yango pu obenda yango makasi pu elongwe okesu na nini na keyanga osimbi ana se osimbi na likolo so chebwe kaka pu elongwe nini retroviseur so ye osimbi yango a likolo osimbi na se ka pu elongwe mosala na ndo asala yango wana d'après yo mosala wana eza bien te ya mabe yango na tika nyonso bobanda oyiba bobanda koteka yango na kipwanja botekela yango banani bazalaka ebele batelema wana na bino botekela bayeba peke boke boyibi boyeli bango bayebi ke tosala yango ok lelo soki bakangi yo okeka sho eza mabe to eza bien ya mabe soki bakangi yo eza mabe pwani yo moto ozoyiba ozosala mabe soki bakango te pwani so bakangi ya mabe bona nini po bamisusu kutu bayibaka baomwa moto mosusu kutu aboma nde moto abeta kukasho ya makasi ta bibi na ye yo moto oyibi so 500 so 1500 so 10 000 apamba oza mama na mbete ya makasi me moto abomi moto babeti ye te ake prizo abeti 5 ans abimi me yo moto oyibi 10 000 so 500 pamba me aussi mama na frappe ya makasi lisumu mokene ya monene ezalaka te nyonso ezala ndenge moko yango so nde mabe ozosala conseil na opesa yo il faut otika po l'état basalaka faire na l'état te jour baokanga yo famille baoluka yo okebi tokenda makala donc c'est bon okotika to otika te natika dia nyonso naomona nango osenga ezala ta olitema frappe natika nanga naomona nango osenga ya ndeko singanga nasomba ta lipa nalia naoka nzala sikoyo olalaka ndenge ngai nalala na karton natanda adra na se nsu na finiki omelaka bombe ngai okosa te bombe na diamba na banda omela bombe pena me natika nakoma omelaka whisky diamba shimboki bomba yango ebanda osala na ndenge libetela biso na esalaka bino ndenge epesaka bino makasi ebakisela bino baide to ndenge bombe esilisa poa so bundaka moninga oyo olia o point likola bombe tika boye ko olia o point na ndeni alia o point na ndeni ye likofi nde eya na puissance buya yo eya na ralenti eya na ndenge nini bon eya ndenge nini banina ye likofi ne eya ndenge nini eyamba motu yo moto abombe eya ndenge nini eya boye opiki olala okende donc bombe esalaka bino befe nango esalaka bino ndeni otelemi kaka yo mobanda wanda olala okita sopo wana pesi mwa olali bien to baluki obetani mutu ba esalaka bato esalaka bongo siko bongo nde bino yo olinga yango bongo te natika yango nango mamelaka whisky mpe eza bien te ya nango mabe me namela yango kaka nabosala basusi mosusu nazala nango na motema neti oyo nabeteli mawa donc ozala na basusi ebele na motema donc whisky nde ekolongolo basusi elalisanga mwa pongi mpo la raisonne likambo wana te opriaka osambelaka ngai nasambela osambelaka wapi ngai na nini na katholike sande tobimekola moke basango wana baya kozwa biso wana victoire tokoti bamwa mesi toyoki mwa mateya so esili mwa lipa mwa ji tokei bateyaka bino ni
pesa biso totika via libanda oyo tosala o mabe oyo tosala oyiba mabe totika oyo ayebisa biso. Et après ça apres wana na mosusu ndeti bamisusu bato ebele bakomaka maboma likola bani ya koyiba ya ndeti masa nanga mpe tozala na ye bando abenge nani exauce anda kwe maladi ya ndeke boye voyebi eti akufala misu na biso bato mema ebembe wana tofinika yango dran masa tovandi na ye boye kanda kweya maladi ya ndeke akwei totabe mutu fulufulu omobime na zolo na munoko ndeti kaka nzambe kaka docteur aleka abi nini boye abi papa bana mninga biso akweyaki akwei maladi ya ndeke kada kweya na ye bato babanda oleka baokipe te pe wana ogeli biso mama aye atali atie na loboko atali sona na apema tabi abi masala bino ndabwe apema takufi biso toseni toleli leli totali awe kwa uje ye ezwi ye eke na ye bakundi ye quelque part kokufa camarade na bino wana eteya bino eloko moko te eteyanga yango nga na tika mabe nyonso oyo nayebisi oke nzambe azwa lokumu lelo oyo bana oyo bazolinga bakota libanda si fo pesa bango message na vie oyo viva libanda na oyo yo monaka libanda na oyo yo sali message no koyebisa bango nayesa bango kaka baya na bango te po via libanda ya pasi okoka te tokembala malili mwa eloko afinika eza te olalaka bongo na malili kaka bongo sopo ozwi mwa saki okoyi ti makolo olaleli ti ntongo elekela biso ya bongo. Donc voilà, et MK et Yokani TV, abonnez-vous massivement avec votre humble serviteur Oncle P. Bisoto Kitaka, Toyaka Tobeti Solo, pour comprendre les pourquoi Moto a comment na vie wana. Donc, et ça la rapasi, Il y a on a bien toujours mato, maman, papa. Éducation est bien à couper sa moine, Eza Koye Banzela, il y a église, na kotangi sa moine classe. Mais, vous allez prudent, boyeba. Qui votre enfant a fréquenté, entourage ya mwana na yo banani bazala pembeni na ye eza vraiment capital ya koyeba po balobi ba camarade pe ba influencer kama kasi na société yaka boye eloko boye eza libanda boye mwana amemami mwana a baby. Donc maman papa votre humble serviteur oncle pe no kwa bana papa kuto bana koko ya bana pe bobenda bana matoi bola kisabana vraiment nzela ya église po balobi oya yebi nzambe azarwa aozanga eloko te aozala na connaissance aozala na kobanga ya kosimba eloko ya motu akorespecte oyo aza likolo to oyo aza na se na ye. Donc bosabone massivement na MK et Yokani TV avec votre humble serviteur oncle P à la découverte nga nayebisaki bino ngai nayebisaki bino na kokita sur terrain na kosolola na bamama ya pondu mama azoteka pondu mais aza na 5 bana mobali ya kufa. Elle fait comment pour survenir na besoin ya baba na wana asalaka kindumba a économisaka ou soit asalaka boye boyeba yango nyonso tokomi na suka ya émission na biso message na oyo ya suka ezali message nyanga ya suka nayebisa wana bao bana bandako na bango via libanda ifaze ya fo obima na te vanda la ndako kolanda lwenge ya masa te po via libando ya fo. Abonnez-vous massivement MK et Yokani TV. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye à la prochaine émission.